Merci Seigneur. Na grâce, na honneur, na mbulu pisi na lelo. Quand on est dans nyati lo konanga wana, Zambia yebi. Tini na bimi pi wana, Zambia yebi. Na kasi famille nanga kutoza. Yo zofinga Jojo. Yo fingi pede Jojo. Olobi ke non nzamba koki olimbisa ite. Yo yebi oyo yo salaka na kuku. Nzamba bimiso na no empoisa te. Ye abibimisa empoisa. Mabene azaki osala. Mais oyo salaka bat bamonaka te. Ochela baninga ba poison. Obuma bandeko na yo. Obuma ba camarades na yo. Peut-être bato belé ba ebiti. Oyebi yango yo moko na kati ya motema na yo. Ye abimi na kati ya écran. Aye koyebisa bato nyonso keno atiki mabe. Andimi o azaki osala kezalaki mabe. Andimi a changé motema na ye. Mais yo oyo salaka na nkuku na mpoasa bato bayebi te. Ozo kondani ye. Oza na posa kaka zongela musala mabe o azaki osala epe ozoloba na ye keno dans quelques jours akozonga. Ndeko opportunité oyo eza pipo na yo. Peut-être bato bayebi eloko salaka te. Oui, ozo seka obia ngai bakoyebaka te. Olia banye na ba Dubai, olia osala makambo mabe ba place ebele. Ndeko opportunité za pipo na yo changer. Tozolanda video ya Jojo. Tozolanda comment est-ce que bandaki na ndenge a changé. Jojo aza délivré et lelo akoki okoma pe évangéliste, pasteur. Popete mikinze l'équipe mpai. Pour ça la boupe na lembi. Merci Seigneur. Na grâce, na honneur, na mbulu pisi na lelo. Quand on est dans nyati lo konanga wana, Zambia yebi. Tini na bimi pi wana, Zambia yebi. Na kasi famille nanga kutoza instrument pour ayiba pi ko sikiteki. Mamoto a ulo. Tout le monde est autour de nous, tout le monde est autour de nous. Nande po pina ukota ka lola pi mutu mota abotika ko yeba. Mama nanga to kabi Junior. Amoni ngabi yenga mama tsikzabi nzambe nanga. Numo biki mama nanga to kota prier 3 jours pour nanga. Mama nanga prier 3 jours pour nanga. Résume ça. Vous comprenez? Mama nanga kaka koti prier 3 jours. Pour nanga. Siko yo kokoma na yo wana. Il est bien le côté. Et à quoi changer bato belé. Pourquoi? Parce qu'il y a outil place à mabe ou bato baye baki. Mais il y a yo et bombama. Tala na kata ya TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. On change même compte. Bato baye bati kiza yo. Yo anoko ya okufingo koloba mabe a bato. Sans pour autant bato baye ba. Une fois au moni pasteur azan un problème ouye ou bimisi dossier na ebi pasteur wana asala boye. Oui, ndeko sepela. Mes jours na yo pezali. Soki okufi bongo eba ko kendeli film. Mes vidéos oyo été ya bino bo partager yango monde mobimba. Na mona mutu moko tatika la vidéo na téléphone na yi poso atika nango peut-être il pas kokomaka PD. Peut-être il kama mabe kokomela kaye. Alors partager yango makasi. Tolanda. Natika na ba oyo ya original yo to sombi c'est normal. Merci Jujubio. Bandeko nyonso bolandi alliance oyo ezali alliance ya Jujubio ngamo. Mutapesaka yango ezali mobali ne ya mundele. Alatisaka ezali elembo makangu to alobi bon ex to lobaka bon. Azaki ex na ye alatisaki ye yango elembo ya libala. Alliance ya libala. Maintenant, Jujubio, aujourd'hui, il a décidé de séparer spirituellement avec son ex. Spirituellement. A séparé Naye. Et puis, il a abandonné son bac d'alliance Oyo. Oyo Basala Kinaye, Toko Tangope, na spirituellement. Maintenant, aujourd'hui, Jujubio a décidé qu'il est venu dans le près de main de Dieu, le main de l'Éternel. Voilà. Alliance Oyo Bozomona, Nazo Boaka Yango. Soto bimina Jujubio tozo buka yango makambu nyonso tigita tsa
Voilà. Merci beaucoup Joujou Bieto Kabwanabiso. Ah, papa 2020. Bonango. On m'a vu à ce moment quand moi na mukimo botema sakoma mukolo, ba 30 jusqu'aux hommes mukolo nae, a gagné la paix, aux hommes peut manquer peu respect. Non, il faut ça mbala. Yo ndé. So parce que au beta yopé. Mais à Éthiopie. Et mon père gagné lui au beaucoup peu. Pour mon nana nous tatami qu'on a bossé dans nos goûts wana il fallait au foutre bon donc bah donc vraiment qui continue avec esclavagisme et mon combo mais micro vraiment dans une décision à part au hasard quand on a zaki mundele à ça bébé on est un défi mais na il sera nzambe le boya parce qu'il n'a pas psyché na il sait que notre boya na kolingate il sait que nzambe boya sanga nae très bien les autres choses qui des inane tous à soutenir place mon très bien nani bakiete akokai kofinga motu banda ntongo tu pourquoi sans ke alemba nani akokai kozwa ntango ya koswana na pd du jour lelo achange nzela aponi nzela ya nkolo tozolanda video na ye par rapport ya témoignage na ye oyo ayebisi biso quelques témoignages asali na chroniqueur na journaliste pour comprendre pourquoi Joujou andimi atika monde Wikipédia ou encore LGBT PD Joujou azaki oyo mutango aza na problème akoki oya apesi o bango moko babengaka dossier et ye akoki obalusa ngo na plusieurs versions. Même si ayebi place obotama te akoki kozwa ba donné na yo nyonso et puis aya aswanyisa yo mais lelo mutu oyo azalaki kosala ngo andimi kopesa bomoi na ye na nkolo. Video oyo ezala kaka video moko te epesa bino esengwa koseka et mpona bakongolais oyo bazojuge ye mpona bakongolais oyo bazolobela ye eske boyebi eloko esalaki ya koma bongo apesi biso version tokoyoka ngo awa na émission basalaki na David Mombele eza pasi komona ndenge bato bazofinga ye eza pasi komona ndenge tofingaka bapede sans pour autant savoir pourquoi ou eloko nini esaliki bakoma bongo. Na sens wana yango le monde ne botalanga avant to banda émission lelo lukola pe na ndimeli Yesu Christ loka mobikisa bomo inanga donc baba kino avant tout faut zonga na source et loko nino salaka pour kino nzambe pa fungulo banzela mususu zomona nde lelo na ekoleka na monde entier ba mama tout na ebi na choka bino na choka ba mama trop surtout maman Charlotte peut être à Bruxelles aux maman au Sambelaka maman Karine Mokoz bota Karine bota pe Gigi Junior donc en tout cas nasigi pardon la communauté puis et pas ndekonanga Karine Mokoz na ndinga avant ko finga muninga tuna enanu pourquoi okoma kibongo eloko nini salaki okoma bongo peut-être yosuki komela kio olinga kozala plus pure que ye. Alors na vidéo ya lelo ekopesa biso mayele to comprendre mingi to eba ko comprendre oyo ekomelaki nini asalaki ke akoma pede yimoko ebisi biso ke mama na ya asalaki bongo plus de 3 jours ya ba prière kaka pona ye to ebi bien Joujou ou encore notre frère Junior akokaki kozwa pasteur nganga kosangisa bango kotia bango na kati ya eloko moko oyo bakongolais babengaka bongo dossier epuis abanda bongo kofinga bango mais ye wana andimi kokoma un frère nzambe asunga ye bomoni bato ebele bazoseka ye bokotunana ye na kati ya lola bino na kati ya enfer parce que bino bozokanisa baje balobaka soki oyebi eloko ozosalaka eza mabe ozosala yango yebaki eza lisumu mais soki oyebi te nzambe akoki kolimbisa yo eza ndenge moko na moto ya masumu oyo nakoki obenga mwasi ya ndumba ayebaki eloko azalaki kosala te ayebi eloko azalaki kosala nzambe ayebisi ekende mpe kosala yango te
ndenge pe biso tokoloba na yo ndeko na biso Jojo kende me kosala yango lisusu te. Oyebi ke ndenge oza boye eza na mibali ya bato bafie ebele awa na Paris na Belgique meme mboka oyo ozalaka ozwa mibali na bango bima na bango bana bazongela basi na bango nasani bazongela basi na bango mutu nyonso nga na bima na ye wa bima na nga na koesenga soki oza mwa mobali en tout cas na osenga avec plaisir fukama singa nzambe pardon zongela mwasi na yo mpe nzambe akofungola baporte ebele parce que ngai na age na komi nango David Mumbele devant tout le monde dans le bakino nasali presque tout mais na komi na stage na niveau moko kino na lembi vie oyo ya des fois nanu na mona ngo donc esclavagisme eza makasi na mona ngo na makambi belebele siko nazana besoin nzambe asalanga nouvelle créature lisusu azongisa nga na posa na ye na ndenge asalelanga na ndenge tozaleli lelo bondo tozomona junior de aza awa jiji aza awa donc ndenge naza ekozala mpe ezala bien makasi olie tout temps osala oyo tosalaka wana conscience na nga efandi plus ma fille et place azali divine je t'aime beaucoup akoka kotuna bakesio te so na biso keno eza bakesio moko atuna donc abetaki nga neti bordure mwana nga abetenga bordure na telefone abi de kutu atwaka bikeno papa nao azalaka pd tobakena ngo na musika soki tozali na telefone tosololi plus de 4 heures du temps toza na telefone nga binango aloba abi papa balobaka na bango kaka bon ozotala mpe keno na age ya mwana akumbi ya na 19 ans na nga moko mpe boye soki oza moto raisonnaka te donc seki oza nyama message oyo eza mpe mpona bandeko na biso misusu baoyo tobengi bongo bapede opportunité eza wana toyebi bapeda minene na kati ya mboka oyo lokola badaniela na kati ya bondal lelo daniela eza lisusu invité toyebi daniela azalaki pede oyo keno meme mibali bakomaki koyoka posa ya kozala na ye me lelo oyo daniela akenda opportunité oyo eza mpona bandeko na biso nyonso bopesa vie na bino na nkolo opportunité oyo eza non pas kaka mpona pede Jojo mais eza mpona biso nyonso eza mpona bino nyonso bopesa vie na bino na nkolo nzambe alingi bino alingi achange eloko moko na kati na bino mais aza na posa ya foi na bino ezala encore makasi baoyo bazoseka Jojo bozo salaire parce que ye peut-être que dans quelques années akokomaka frère et puis baoyo bazofinga ye boyebake ezali na ntina moko te nga na koconseille bino plutôt bozwa conseil bozwa mayele bosala oyo asali tolanda video oyo ozozwa lelo ozosatendre ke okosengage na mwasi bovanda ensemble couple bosala vie lobi okontinue mpe kobota lobi mpe mwana na yo mpe azwa mpe baleki bien sûr déjà ezali déjà emoni nangaki na parce que nzambe nakoma wana siko nzambe osamaka bango comme pressé asalaka mbangu mais surprise eza makasi babali ya nzi na oyo lopeza bébé nanga oyo bébé ya deuxième mwana oyebi kende na minute na temps normal soki mpe mabe ezala te meilleur naza na bana 3 enfants meilleur naza na 3 enfants na poto basi mibale balongola zemi nanga balongolaka bapesaka o raison nini bon lokuta kaka ti bato bamemeli mutu aza na zemi komo fia na nzala Sara aza na Stockholm na mboka na biso na Swede zemi ya 3 mois ilongo papa lianzi oyo bamacamarade bayebisi kelo naza 2 fois yo moko bika so mutu ayebisi deja kaka mutu noke mwasi bikelo aza 2 fois kelo ata so mwasi yango akondimelo me akoyoka mwasi olobiki nabota na 2 fois ozomona ngo te peda mbongo azalaka te peda nyonso toza na poto ezali kino peda il faut osalela mobali pede ebele donc ba 2 fois tokila na terme vie akibima desi loba soki osimbikisi biloko ozala na mbongo mais na temps normal bo eza na madesi moko ta bakena aza na mbongo loba okendaka mosala otravaille na mosala na yo ozwaka nango mbongo mosala ondire nitoa na poto c'est normal obi ozala na kati ya biro moko bosalaka normal na boyi nanga baninga nanga bapede te ba 2 fois te mais na encourage mpe bino te ozo bokontinue na bino menga
na place na studio na komi na aro na komi. En tout cas, le monde est déjà fatigué vraiment, le monde na vie au na fatigué yango mona ki no lobby na vanda ki donc na bikiti le dimanche na ki na l'église. Obaki okabi église. Yo depuis oye poto sali combien de temps? 6 ans na poto. O sali 6 ans na poto. On a kinda pour na église c'était. On a au monde ensemble. Commencer à voir Dieu maintenant. Retiens avec lui. Simama na loboko yo. Donnez-moi votre main. Simama na loboko. Donnez-moi votre main. Lemeza mokolo na yo. Aujourd'hui, c'est votre Nzambe ya papa na Claude. que le Dieu de mon père Claude Frère Kaboussali. Junior ayepa na yo. Le frère Junior est venu auprès de vous. Nazo souffler na kati na ye. Je souffle en lui. Nazo souffler na